Bananzambe ezali awa. Matondo esengo. Merci mbote na bino. Balingami bozali bongo na kat na chaîne na bino na télévision. Oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV, Aziza Pembele TV. Molingami nano s'abonner te luka o s'abonner o comme membre na kat na chaîne na biso ya télévision, ezali gratuit, ezali offert. Peko bossa na te ko aimer maté na biso. Pote yango ndeko poussa na kat na chaîne ya YouTube ba mona te to te maté malamu yango ko poussa biso te to kende de boso pe ko partager ko kabula kat na bandeko molingami zalinga ibongo ndeko na bino prophète Pembele Aziza na yaka liboso na bino pote to solo la makambo oyo ya nkolo molingami ozali na prison ozali na hôpital okweli matanga bona ba voyage ozali bisika ya ndenge na ndenge ezali sika esengo tikate nzambe na nguya amona moko na moko apesa moko na moko kimia na kati na ye balingami lelo oyo na ye kati na bino sujet na biso tokoloba te mabe ekoteli nzela nini mabe ekoteli nzela nini eza na makambo mosusu zoya na kati na biso na bomoi na biso eza ya mabe mais ntango mabe ezomona na ezomanifeste toyebaka kaka ntango mabe ebimi mais toyebaka nzela ekoteli te toyebaka source nango epa ebandeli te po te chaque likambo na chaque eloko nango esengi kobanda na source nango koyeba na ebandeli nango eutaki wapi nini esali te lelo ekoma boye ndenge bapesa biso toli te na kati na bahôpitaux tosalisaka bavisite médicale na biso po te soki maladi bamoni yango deja ebandi sika to cancer to nini ezali très facile ya kotraite yango vite fait ke otika yango ekoli ekomaka siko mindondo pour na kotraite yango ndenge moko na kati na biso mabe ezalaka na kati na bomoi na santé mabe ezali kaka ya koluka te na makambo oyo tozomona ke ezomarche te po te mabe oyo tozovivre na kati na biso eza na source nango mais esengi toyeba source nango ewuti wapi makambo ndenge na ndenge nakoloba plusieurs sujets na kati na journée ya lelo nakolimbola plusieurs sujets oyo moko na moko ayeba te eza na makambo susu biso moko nde bato tomilukili yango mais bato basambelaka toujours baoloba kaka satan baoloba kaka satana baoloba kaka bayini baoloba kaka non babwakelenga or ke moto amiyeba te ye moko azali responsable ya nzoto na ye yo moko ozali mosakoli ya nzoto na yo yo moko ozali moteyi nanu ya liboso ya nzoto na yo yambo bato mosusu balobela yo donc contrôle ya nzoto na yo ezali nanu yo moko yambo ba médecin to bato mosusu bakoloba kati na yo mutu kosentir ke nakomi malade nazoka bien te mutu oyo azalaka deja na nzoto na ye ayebaka na moment wana ke lelo nazomona neti nakobela nazomona neti naosentir neti nakobela pourquoi ozosentir parce que ozomona ozosentir eloko moko ya bien te anomalie moko ya bien te ya kati na nzoto na yo yango ezomona ke nakoki kobela tika nakende komela kisi tika na devance namela kisi poso nazomona namoni koso agino so nataka ngo te ekozala mobulu soko otaka ngo mpe te esalaka nini epesaka mobulu yango balingami na ye kosolola kati na bino mingi surtout na likambo etali hygiène de vie hygiène de vie hygiène de vie ebendi liwa na bato ebele avant l'âge nasolobela siko mingi na biso baafricain na bacongolais bacongolaise ya brazzaville bangolaise bacentrafricain bacamerounaise baivoirien bakamanene hygiène de vie na biso eza mabe koleka malgré bozokende kosambela malgré bozokende na kati na baprière mais hygiène de vie sikoyo bato bazokufa avant l'âge eza satana te eza satan te eza hygiène de vie na biso donc soki tolobeli yango te tote yango te eza déjà difficile moto ayeba yango donc eyeba te hygiène de vie na biso esengi kobongisa hygiène de vie na biso régime social na biso eya mabe soki nazwi neti na kati na mboka ba Congo de Congo na Angola bon presque biso baafricain toliaka presque ndenge moko tolia tozwa neti kolia toliaka mingi huile de palme oyo babengi mafuta ya mbila bon bamisusu balambaka ngo na ive balambaka na pondu bamisusu balambaka na fungwa na mosaka makamane na ndenge oui na kati na Afrique esalaka biso mpena problème te pourquoi parce que na kati na Afrique moyi eza makasi
le coup la moye ya makasi ata ole atoni moye ya makasi donc babilo ko se diluer vite fait na ba température na ba climat mais par rapport à hiver na Europe ils a trop danger ya mbozo mona ba mingi ba sa ko kufa sanke ba yeba trop danger ni parce que tout en période de malili yo le babilo ko moko gras mafuta za gras ils ont ma bête parce que le bagage bon on a que ça tout ça ko liango to kufate to bandango biso to botama nango na climat nini na climat ya kisasa il a climat pototé ce qu'on a climat ya poto yo ko lia papondo ko lia makamane na nenge na période de malili si ko erreur ezanini o lebi loko ya mali ya gras o kamati o baki su bière ya pio bière ya pio au baki vin ya pio na mai ya pio poté et ça si quoi comme ça et que ça na kat na libumu et que ça la sko benga fermentation babilo ko sko ekangami mafuta wana ekangami tant mafuta ekangami si ko ça nini yango si ko benda ba cholestérol so makila moye circuler exacte et ko botlo ba kayu na mutu pe ko botlo AVC si ko koma nini non alala ika fueza ba beti ki bota pe olinga ko sa bila ya santé na yote bila ya santé na yo oyebaka te olinga kutu te balobelango donc toti kama kambuka ya loba yo wana ole mfumbwa ole mosaka mipanzi ya ngulu e yakadija mafuta bantaba toti kakate ebendi sikoni na biloka pio na makambo ya pio zo melo o salango 50 10 ans et au bout le problème mon frère hygiène de vie na biso ezali nini soko talibé naba africain surtout ba congolaise na bangolaise eza rare ya batu basala ba sport rare sport ezaka teke ozala karateka catcher boxer sport ezali footing tout batu bakimaka to akenda na musculation et rare ko soto zui na ba congolais mi bale mais c'est récent na banji obakenda sport bakoza la 10 c'est récent na kat na Europa c'est récent bakoza la 10 obakenda sport o nous batigali rien basala sport ce qui te joue ba mama basi bandeko basi na banji c'est récent bakoza la 5 to D 2%. C'est grave. Basi na biso no ba mama ba ndeko na biso basi jamais basala ba sport bakendaka te bakima kambango te donc yebaka te ozoko développer ozoko bomba makamba na ndenge bakima kambango te basala footing te même na kat na ndako to na kat na ndako na yasumba ta appareil moto asala ba exercice rien mukolo ko gumba mukumbuso cha mukongo kale parce que mukongo no sala mouvement te et quand la bino akina douche aso sokola tanga gunza meka bo mukongo kala ki parce que donc physique na kat na biso la kate et le mot za kat ne donc et kat na biso to luka to bon ça ba hygiène de vie na biso to luka to kosala kaka ba unité ah non sans effet ba ko kanga ti na ko ta ba jeune prière mukongo nanga wa luka mukongo nanga akomona ba mutaluki mukongo na zate mutaluki mukongo na e mukongo na yo eza yo moko muto bomi mukongo na yo yo moko muto métier sciatique yo muto métier passe. Donc na kat na biso bo mona kana kat na mboka poto même ba koko même ba nana ba ngwala ki na ba sport na ba jardin na ba tongo a ki mamba pour na nini endurance donc na kat na yo donc so za yo kufa na 50 donc tant au sala sport o gagner 10 ans o kufa na 60 donc sport e gagne sa mutu ni niveau ba âge na kolia na ba degré ya kolia na makamani na kolia donc to bongi sa hygiène de vie na biso to tika makambo ya koloba kaka ki non ça sans effet to kota ba prier to kota ba gêne pour na ba santé na makamani tala na no source ya likambo mabe koteli wapi pe koteli nzela nini pas sur za na ngwe koteli nzela nini e bandeli nini pote yo koma na nimo ezala ki kolia na yo hygiène de vie na yo ezaki mabe makamani so mabe bongi ça soko tali bien na kat na bandibu bango nyustu même ba chinois ba melaka mingi so ale asisi ba melaka mai ya moto baza na désert pa ya moto moi ba ya benga te ya moto pona nini te ya moto wana sala malamu na kat na nzoto mai ya moto chinois za mokemke mai ya moto ale asisi mai o ya mai kaka ola melango ya pio fa melango ya moto
pour nani biloko ils ont travaillé la carte na biloko même nini donc très important et le qu'on a faut tenir et ça m'a embêté et ma kambo to na carte ma prière ti l'église tout est sur ma kambo kaka recevoir ça biloko to côté ya na carte na église to ça bato ba yango ba comprendre que les gens de vie na biso et ça bien ça ma kambo embêté et ça ma kambo prière et ça ma kambo yo na yina ma be musu ce côté wapi na ma kambo tali mariage présentation na mariage libara et sengeli koyeba blocage na bino to blocage na yo to liwa oyo zo kota na kati na libota to famille et côté na nzela nini problème écoute na kati na nzela nini bandeko mingi na bino ba africain boy ba te boana culture na bino boana coutume na bino boana ndenge na bino soki mutalinga bala boy bindi bo salaka présentation beaucoup mukanda na kati na famille ya papa yambi kuna a répondre bino boyo boke kokutana bo memi ba masanga bo sali ba échange jour ya mariage landanga bien aimer nanu partager nanu ndeko bo partager bo aimer nanu bo aimer parce que bo aimer tête talata ba ko bloquer biso bo mona ba vidéo zo le kate bo zo ba prophète toujours comprendre te maté bo c'est très important maluba oyo partager pe bo aimer ndeko oyo bino bo monaka na kat na mariage nyonso le kakawana ba symbole nyonso le kakawana ba ina masanga opesi enveloppe papa kamati fer yo melisa mobali melisa mwasi bo chema makasu boena ba vin boena maputa boena mambongo batu ba moni yango lokola ezali seki eza aventure eza na ngaka eloko kaka ndeko soko za prête te soko kokite kwa accepter te kondima te oyamba biloko yo ndima likambo oyo bato belé bazo ko kufa pe bato belé ba comme na ba blocage bato belé ba comme na ba problème sans le savoir mabe côté nzela ni mabe côté nzela ya makambo bino bozwaka o papa na bino ndimaka yo ndimaka olobaka bozwa yo mona chango pamba malobo yo lubaki bo bino moko na kati na bible bolobaki langue parole langue ezali vie ya moto pe makambo nyonso ya moto ezaka na kati na lolemo tango yo lobi oui ezali osigner contrat ondimi likambo wana tango ondimi likambo wana salela pe likambo yango soko sali yango malamu te retour bato bazomona bato vivre na mabala retour na bana retour na makamane kaka mabakaso yo mona ka ba échange wana eza makamba ba coutume biso bino bo sali yango ba koko nzambe na nguya ayambi yango andimi yango pote bokome loko moko loba te mobali wana asali yo mabe oza na raison d'accord loba ke moi so na sali yo mabe wana raison d'accord parce que baloba te bino mo lobi te na kat na bible ke malédiction sans cause et en effet mais ce qu'elles en effet yango besoin mona ba souffrance yango besoin mona ba passé ba malédiction ba makambo ndenge na ye pe baliwa bato musu ba kufa na makambo o bazo kufa na makambo sans que bato ba yeba sans que bato ba lobela sans que bato ba teya boyeka na kati na église bazo teya makambo susu orke base ya makambo nde yango bato nde bazo yeba yango te ke likambo oyo yango bomona bato ba famille so babité to ke no so mbongo na bango to sala bo mais so yo moni obimino gangi obimino nko ngo sa non ko to saka na bato boyi ba be loko bino besoin ba échange wana ba masanga wana ba maputa ba ntamba masanga ba 20 wana ya makila déjà 20 déjà makila eza na symbole makambo susu mbongo oyo bino bo pesi wana ya zui yango bomona na kat na ba famille na biso na ba continue na biso mbongo ya famille bakoluka bakabola ngo na mutu na moko ata judiro l'essentiel azwaki et yango ndeko simba libala na bino yango ko simba ba mbongo na bino yango bonde ko simba mapambolo na bino botelema bolongwa na kati na likambo yo ok ko sala présentation car na kata présentation na au commandant de gang au bunga na yo donc famille mona rayote et le moto yo continuer au bota na conseil na pesi pe na so pesa ba ndeko tout ndeko olingi ba no ba bien olingi yo mopoza bien na mwasi na yo so olinga mwasi na yo silisa makambo yo tikaka bana
eza blague te bomona ngolo blague te bopesa bana oyo babotami awa ne bazobota awa mateya oyo bo partager yango ba yoka yango que c'est pas des blagues, c'est pas des pipeaux, c'est pas des blagues. Ils ont ma cambo dans le bacat namino, ils ont ça mais la batte peut battre bazo outan na ba problème sans le savoir ma be côté du wapi source nini wuti kakao. Yo mon non ben il demande tous les demandes, si demande trop on négocie toujours, on parle toujours. Donc Luka oko que ça des cambo kat ndenge parce que c'est notre coutume, c'est pas ce que mon ami est simité balawe Europe pour qu'on va passer en bon côté balawe anu mais oh yo koto balaki so yo koki cité bata poto teta mususu mais o batika la kuna bazon nyonga ba oloba c'est ça bozo luka bandoki oh ça te fait ba ko simbate mwana nga oh ba ko bebe ça été mwana ko rasuko lo batena classe mwana maye les ante le banene orke eza be fait tant soupe bandoki te bato balamoki na mais le fait que contrat yo sinaki na makambo yo ndimaki nzamba zaki wana okokisi yango te c'est ça ezalaki lokola contrat o respecter contrat te le bébé ndi mindundo et bendi ba blocage et bando benda liwa et comme bende ba makambo ndenge na ndenge kat na likambo donc moko na moko ayeba yango sika na ye na kat na ba Christo ba chrétien ba chrétien ba na confusion moko ba chrétien ba se confondre bango moko chrétien azali mutu oyo abangaka amindi marate au moins ndeko abandi jeûne de prière 1 mois ala la kate tongo pourquoi mais soka yuka le kamuka moyini to ba bandoki apalangani abando loba na katandako abebani ye moko kobanga na yo muto sambelaka kobanga eloko nyoso oyo muto abangaka eloko wana idominaka ye na bandeli eloko nyoso muto abangaka eloko wana idominaka ye okoma dominer soko bangaka ndoki ya kodomine yo so ozo banga mazisi ya kodomine yo so ozo banga nganga kodomine yo na kopesa exemple soko za na zamba zoke na kat na zamba okutani na nyama ya kanda to lion azo lando mbangu azo ya alanda yo patake yo soko bangi yo lakisi mokongo kimi akolia yo akodevero yo mais ce qui lion azo ya azo nguruma yo po telemi yo kimi te ngurumi te zwaka kami sapimi bali lokola revolver o chebo yo pozo nganga lion akoupe clair côté na so bisa bien secret ngwana le kola ka revolver mais sapimi bali boy era moi era nini nyama nyoto cha le kola revolver boy chaiboy mi sapi oyo era na puissance era na kamususu soko chaiboy ozo ganga pozo loba ako sale le côté ako telema ako take soute po yo bangeta ba mais moto ndenge na pikle mais soko bango l'action moko ako dévorer yo kobanga eleka ba chrétien bazo bonde mais pona ko paniquer bata liboso chatembe mais ba chrétien ba na confusion au skalate Satan awuti wapi Satan zali na awuti na moto te mais sugro sur Satan côté na quatre église to belle la kani moto yo tinde la moto aza moto awuti na moto otindi moto esa rozika akufa tout tinde ça tinda moto mais Satan wa za na moto yo so tinde moto sur moto ekoziki sa moto ndenge nini ya botu mona ka azane kaka azozika na yete moto bozo tinde parce que ya za na moto confusion yoka confusion ba chrétien azaliko ya makolo ezana nzela 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 yezo abelemi nano te bandeko si balembi azaliko ya makolo ezana nzela donc yezu abelemi nano te bandeko si balembi mazaliko ya makolo ezana nzela yoka siko confusion
soki kaka na kati na église na kati église kaka mungu na to satana Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa na biso kuna azali koyama koleza na nzela nana belemi te bato si balembi mais si kota mungu na koti azali awa confusion te mabe zo kote la wapi parce que bozo komi yeba te chrétien zo komi yeba te fotiti pona bato balakisaka kati na biblia eza bible bomona bible eza livre ya maternel ya bana mike makambo za na kati na bible batia nyonso te c'est vrai okoloba prophète aloba oui parce que bato bakomaki bible bapona makomi ya kopona ba oya malamu babomba yango ya kapona bango babenga ngo apocryphe ezali ba livre oyo ba secret oyo nyonso bino ondimaka te obo mona ka ya mabe yango bango basala la plupart basango tuna so ozala abe akoyebisa yo so ozala likambo yango bango basala mais oyo batika na kata bil batika mutu yango bomona ko muta ko bondela akoko inventer te akoko sala eloko moko te kaka zo sukela kaka na ndenge kaka azala protéger un point barre mais bango kuna bato ko avancer mabe côté de wapi na yo moko chrétien bota la siko nit na guerre na kati na este na Congo kobanga ba Congolais baza kobanga bazo boma bino mais boza kobanga moto yo déjà abomi 6 millions 8 millions 10 millions d'habitants et loko nini ezangi akomisa bino 20 millions d'habitants soki bino bozo continuer kobanga bo continuer koloba te pour na nini communauté internationale et sali nini ekoloba ebundeli bino et puis bino manduki soki bino moko bomundi te soki bino moko bometelemi te soldat okobanga te lelo na komi komona ke bato mosusu siko bakomi kolata molimo ya kotelema mabe koteli wapi mabe koteli na kozanga koyeba yo congolais yo africain outa wapi oza nani africain alingi ayeba origine na yete mabe koteli wapi ebandaki wapi fo iba source ya makambo nyonso oyiba pourquoi biso tokomi na ba niveau oyo basakana biso banyokola biso ewuti wapi bandeli wapi mutalingi kaka abandela kaka na niveau kwa oyo azo vivre soko bandi ko pese ba histoire ya kala na makambo ya kala na rien bandeko na ko pesa bino exemple lelo ba pasi obiso tozo vivre na makambo to vivre to mona ba pasi to mona mais wuti wapi makambo akala obimbo yoka ba roi zinga kuvu metango ba mendele ba yela kaye tango ba mendele ba yaka yaza ikomela ba nsamba ba mendele ba yela kaye 20 amela 20 tango amela 20 mutu se tourdir akomiko seka asinya ba contrat o ba sinya bate andimaka na ba baptême yimtazo ba baptême yimta memele biso makambo oyo lelo biso tokomiko souffrir lelo mais muta sala ngona ne azwa ngona ne zinga kuvu roi mais tala ki lelo yo ba siècle na siècle to payer ba makambo donc faut ko ba makambo mosu toujours vivre et wuta wapi ça y bozoba na ye na ba rare et rare moko kokoko esamboka et ko bomba pemboka tani photo koma mais na kat na makambo wana nyostu nzambe na ngoya atindela biso bato oyo ba ya pour ba sauver biso ba longola biso na to zonga ba biso ba buyo ba biso to zonga nana ndima kimpavita bolanda histoire kimpavita malgré ça ba controverse makamane kimpavita ayi kisimbi abandele kimpavita azalayi kisimbi elingi koloba nini kisimbi elingi koloba ange na français c'est l'ange yambo yoba na kobela ba bisimbi so mutayoga komba bisimbi muto bisimbi elingi koloba ba ange ba puissance ya nzambe ye wana kimpavita tango akufi tamba tumbaki ye alba iko ateka ke liloba moko na kotikela bino bobelela kaka kombo ya kimbangu
bobo de la kimbangu a sauvé bino kimbangu ne mundu akubunda bitumba oyo tangwana kimbangu na botamite mais kimbangu azali mutu oyo azalaka ayaka na ye azonga kana ye ayaka na ye azonga kana ye pazala kana ye abota makapa yaka azonga kana ye kimbangu ako kuma pe yo ako kuma pe kuna tala esengeli toyeba babiso oyo ya biso na kati na biso baorigine na biso lelo soki tozosouffrir tozonyokoma tozolela africain tozolela parce que africain azokomi yeba te azali nani bato ya zi bazokomi yeba bango bazali nani bazali bato buda bakomi kolanda makambo yango tala bamboka na bango ezodeveloppe baeuropéen ndenge moko tozwa bato ya barabe tala bino nyonso bozokende kosopana na badubai bozokende na bakatar okotala bamatch na bastade bakatar wana badubai wana nyonso ezalaki désert zelo ko mais lelo oyo barendre zelo wana bandako ya minene yo moto oza na baor badiama banene ovandeli ozokende koanvie bato bayaki na zelo okende kofuta mpe osomba bandako mpa na bango olo etonga mpa na yo moko mabe ekoteli wape buzoba frère pona kozanga komiyeba buyo tala oyo nyonso zoleka na kati na mboka ya Afrique mundele ayebi ke bato oyo to détourna bango to changer bango to lakisa bango makambo to lakisa te mais bana mutu moko soko babeleli bazongi pe puissance zongi komone kimbango bayebi vrai mundele ayebi bandeko nakopesa bino lisolo esalamaki wapi na Corée du Sud bazali na problème église oyo ezalaka mpona évangélique babenga so wana otonisa bastade wana baki na problème ya prière bazo prier mpo basenga ngolu na nzambe mpo bazomona clarté mokili ndenge ezotambola bake na ngomba bazo prier bamona mutu moko azoya na space atelemi mais azalaki mutu mwindu babi yo nani abi mais bino bato bobengi ngati babi biso tobengi yo te abi bino bato bobengi ngabi tobengi yo te biso tozobenga nzambe abi bon problème yango ko bobengi nga bon loko eza nango nga te bon nazongi nanga mutongo azongi est-ce que bozola na madame mutongo azongi bakontinue priere bamona lisusu mutongo kaka ya mondongo aye abi mais kasi bino bazokontinue kobenga bibi biso tozobenga nzambe we mpona mokili abi mais kasi bozobenga nga yango nga na ye batuni kombo nani abi kombo nanga kimbangu est-ce que zola madame babi non yango bomonaka ba coréen bakendaka mingi na nkamba boyibi te tinda bakendaka eza ba secret makambo ebele bakendaki na nkamba bake kuna baye ko comprendre babombi yango oyo era na ba livre caché baye ko comprendre ke nzambo oyo tolukaka na kati na mokili a moyindo si kimbangu elingi koloba te ndibi bozwaka kaka so balobika kimbangu bozomona ba église kimbangu te bozomona ba kimbangu te kimbangu mvuluzi azali mokambi ya nzela makambo kimbangu asala bato ebele basala yango te yango na kati na biso esengeli kokota na bozindo kolanda histoire kimbangu koyeba koepouser po yeba mabe ekoteli wapi likambo nini ekomisi biso kimbangu tala eza na libanga moko eza na bakongo kimbangu aniataka likolo ya libanga wana lokolo na ye tikala kimbangu bakangi ye bakoti na tono na babelge mpo baboma ye babwaka ye na kati na fleuve bamona kimbangu azosinarge bakimbangu abimi likolo ya tono azosirnage azosukola na ye mpe mai soki atie loboko na mai boye savo ebimi asukuli pa esuyemi ebimi makambo eza ebele tata oyo asala mokolo toye kocomprendre africain akocomprendre bokomona afrique ebongi 42 pays ya afrique ezwa indépendance grâce ya kimbangu soki lelo biso tozwa indépendant na kati na Congo c'est kimbangu qui a dit que biso tozwa indépendant makambo eza ebele kimbangu atika ba testament kimbangu atika ba prière oyo tosambelaka matin midi soir
ezali. Mais le col bino bolingi na bino été. Le col bino bo rejeté. Aroyate ndenge moko ba koko ya biso. Ba tato ba koko na biso. Le col to rejeta bango. To ka bango te. Koko ayaka. Yambo yo kaka bino kat na Bible bité. Ndoto kolota ndoto na songe. Na Job. Et yo kolibate. Nzambe. Asolo la mot na ndoto. Na vision nocturne. Namaka ndoto eza très important. Ndoto nyoso tolotaka eza na signification. Ndoto nyoso tolotaka elakisa biso ndenge nini ya kotambola. Na kati na ndoto. Yango mona ke mona loti tata na yo, mama na yo, koko na yo, ya na yo akufa. Soko loti ndoto. Ayela ki yo tamsuli kambasuli bana likam. Tant o yana be église biso yo be réveil yo. Olobiga yo te esprit des morts, esprit des morts, mutakufa kufa kaka, esprit des morts, au nom de Jésus. Ayeli yo message. Ayeli yo makambo ya koyebisa yo. Mais yo iso yebate. Donc au nom de Jésus benga or que yo zo be yango siko bakoma maltraité bango, bolinga ko yoka bango te, bakoma fi bakanga maboko. Bo ganga bo lela ba otala bino. Na ba guerre to bunda ba Congo na makamoni so to bunda ko na biloko zo na kata Congo soki to zalaki na kati na union na ba koko na biso na ba cimetière na biso bandeko nde makambo se silaki baso yo kabiso te pona nini to boaka bango siko kanda na bango ba manifestation na nini na ba érosion o mona ba mbule beti ba mbule panzani makamani donc eza ba esprit muté salaka ndengwana na ba cimetière makamani ba cimetière na bango bobo sakate ndeko et pas maman na akufa papa no akufa ya no akufa bakunda ye osoka na botala cimetière wana osoka na bobongisa sala effort soko sala kamote un jour obongama okende kobongisa cimetière na kat na bakufi bakufa te na zo bandela likambo oyo bo comprendre ngote pourquoi prophète azo ko insister likambo les esprits de nos ancêtres parlent et puis basunga kabiso pe baloba kat na biso to posa na makambe belé na kopesa bino exemple moko soko ki na Centrafrique na Bangui na quartier o babengi Mbiye quartier Mbiye témoignage yali tuna quartier wana na Centrafrique ba français ba yaka na kata quartier wana batinda général français atinda hélicoptère ba bombarda quartier Mobimba ba bombarda ba boaka ba bombe hélicoptère et raza ba silisi général Abengabi c'est fini mission accomplie donc to sali musala na biso musala accompli lobi nango na tongo général akiko visiter atala ndenge massacre sami aye okuta mboka ndenge zalaki et loko changer te et loko elongwete kaka hélicoptère na bango et cloué na sol de hélicoptère na moyepa anzali ekwe na se mais mboka izo na ngo bato bazo ko vaquer na ba besoin na bango ba otambola général akokate albi mais oni na de akokate azwa liboma tuna na kati na Centrafrique témoignage batindi général mususu wa be akokate or que ba koko na biso na kata bitumbara basaki ni balongola ki mboka na ba mystique ya ba koko na biso ba kunji ba kolomboka balongola ki mboka ba déplaçant na ba mystique ba minduki ba tobet na ba bombo na so za okwe wapi na fleuve Bangui wa ya biso akota Équateur wana makamni so zakane kwa ba tindi ki na ba mystique donc ba guerre ba zulu ba o ba américain ba russe ba te biso to sabata ko luka ba russe te po ba aider biso to ko za besoin ba anglais ba aider biso te to na besoin ba belge ba aider biso te to ba besoin ba américain to zana ba arme oyo sophistiqué mukile yibiti oh papa bozo ndi matin to zana ngo pona nini esengi to zonga ba oya bo biso to yeba o komonto ko zonga na kat na makam to zana ba arme oya kat na biso oh bon monite muta kene ko yiba mbara moko akome banzoi na maboko banzoi po akiko yiba biso punition na biso zakona biso kasho zalaka te
Natanga kala kasho zarato ba cha kasho ba kene kene commissariat te. Yo moko tango zo yiba yo moko o témoigner ko lubaka vite fait mbala moko wana makambe bimi. Banzo yimbala moko ya wana na kata moko. Wana izaba evra ba koko na biso. Eza biso. Kende na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire wenze. So ba sali be wenze sili. Jamais ba kamata ko ba kanga ba clé ba non, ba tika ka na ba finira bage. Ba ke wenze ba kanga bi ko te. Muta kende Côte d'Ivoire websa yo. Kuna ba tika ko po yiba te. O kokate na bokoko na biso po okokuta na makambo ba mona kate. Izabo biso makamba commissariat zarate. Bomoni awa bato batali na kati na video ndeko mwasi. Asala kindumba na ye na kindumba na ye ndeko mobala bimi na ye. Kobima bimi na ye asali neti ngana la ganka kima. Mais après ndeko mwasi asali ka ba je. Ba bendiye partie génitale na ye, sexe na ye. Ndeko mwasi récupérant. Mais ndeko ye on a créé na commissariat ke kofunda. Azala le côté ba boto liko ndeko mwasi alobi pe bien. Bolandengo alobi bien ngana na problème te. Fa futa mbongo na ngana kozongisilango malongo le ndenge mundela ka osala makamane wana biso biso ba biso toza ndenge wana e ya makamane bino ba bondoki abere bongo makambo bango baso sala ba biloko baso sala basala ngona nene ka pamba e sengeli kat na umi yeba mabe côté di wapi biso tozaki ndeko mbula izobeta na kat mbula fete zalaki na mboka mbula ko sakana te babengi kaka tata moko boya bibo yinde kanga mbula donc ça na connaissance na mayele ya abeti tour na kati na village asisi bandeko mbula so beta partout cerclé boye mais pas fait ezalaki mbula zate matanga ka ni kie bato ba fêter ba sisi fête sidi ba biso ya ngwana soko bosani yango ya ngwana bo lela ya ngwana na kat na biso sengeli tomi yeba na guerre ndo tozo mona biso toza na posa teke oh non no ti toza penza na ba arme o yadike ba ye na yebisa kibino boyi bien kimbangu mvuluzi atindela biso ka 3 bisimbi ona c'est des anges misatu ya mikuse ba ya na kat ya guerre na Congo ba belge bakima bazo boma bazo buka na barai suba jupele bendeka pour abuki en pele buga makambo ba belge ba mona mais les deux jours mate pour nini pour te biso tondi meli nzambe oyo to kolanda bokoko na biso te to kolanda ya biso te donc to boaki wana parce que biso to zabate mais bokoko o to boaki biso to lingi bon nzambe yango ne mabe koti bato bazo sambela ti leloyo bazo comprendre te ba mususu na ba serviteur edie mususu ba komi ko comprendre bakomi ko zonga mwa ndamba bebe non to akina berere bele to akina ba loyenge na ba bolandi ndeko oya sele témoignage makambo ya maréchal Mobutu ke ba mindele ba américain ba préparer ki pona nini ba tindile biso ba église de réveil pote e bebi e sala nini e bebi sabiso tangu na lobaka ngo boyo kango tangu na zote yango ke e yaki pona ko manipuler biso et puis bateau yo nyonso oyo ba yao liloba ngo utaka na Amérique oyo pasteur wana mutauta na Amérique mutaya ko pambra batna kin bazaki ba envoyer préparer bazaki ba initier préparer ba kotsa biso liloba wana pour te ba affaiblir biso sikoyo to koma kat na bonzabe to koma ba faible bango baza ko créer mandeko bino bomona wape bato yo babandi ko teka biso banana esclavagisme bateki bakoko na biso bakati bango maboko banana esclavagisme bapusa bateki bakoko na tango wana nini ya caoutchouc bakata maboko mais balembika ko teka biso te bazuna bikeko ya bakoko na biso bazuna ba squelette na bango baye nango na mise bazo teka ngo ko teka ngo nini pona ukota droit dante soko ye na mise ya Tiveren na Belgique oya kokutango tina lelo na ba squelette bazo jelongo mbongo ba droit d'entrée na ba Louvre na ba mise na donc jusqu'au monde la zote kabiso tina esclavagisme tina lelo yo azo ko exploiter biso na mayena na ngi mususu yo ka niveau mais ce que biso to bakaka Congo ils ont payé en mbongo Congo ils ont ba minéraux Congo ils ont ba diamant Congo ils ont mboka beni ndengi soki lelo mundele a décidé atiki la biso ba orango
atikela biso ba diamango na ba colton alobi akena ye siko biso to sala ngoni to yebi ndenge basala honte to yebi ndenge ba exploiter honte to ko tikala kaka pepele la preuve en est que tant baza sala caoutchouc baza kata ba ko biso maboko na caoutchouc siko caoutchouc basala honte siko biso to tikala na caoutchouc to sala ngoni lokote bozomona mabe côté wapi esengeli to yeba to lata mayele na so yebisa 4000 pesos lo 4000 ke boye dolongola ko banga to komi na période oyo bazo benga période de to komi na l'ère des verseaux to za susu na l'ère des poissons te l'ère des poissons zaki ya bango siko to komi na l'ère des verseaux pe ba yebi yango ba mindele bazo reconnaître yango bazo ne côté États-Unis, Nini, France, Bazane loko ti, l'équipe biso n'a rien. Mais bozo banga, Mali a bangité, tant Mali a télémi. Lengi sakaka, lengi sakole so meba yebe ba le lokote. Yo mona wapi ndeko. Yo mona wapi. Mutaye na ba papier. A côté on a imprimé a pakole ngo couleur ba bengi ngo kombo dollar. Aye azo somba yo mutu osali bilanga na yo na ba nyoko na ba kwanga na ba fufu ba biloko to yena ngo yesikoyo mutu adekayo soki sikoyo taranga yena ndeko to décider yo vana na ba papier na yo ngana vana ba kwanga na ba fufu na leki ngana ko vana na ba fufu na ba kwanga na kolia na komela na kozana kimia me yake na ba papier wana ko sala ngo nini ozumo na place ba lekela biso mayele ka papier yo vandi na ba papier na yo kuna na kati na merego so ya posumba or na biso sumba colton so to biso ko vanda na ba papier na yo muta ko luka biso za ye po ya na ba papier ko sala ngwe lokote mais biso to sala matière bo banga nini bo longola ko banga ba sala biso lokote ba arme na bango bazo ba wana nzambe aza nzambe o ba bengi dieu des armées ba arme nyoso sala maboko na ye bo tika bo longola ko banga na kati na mino mais seulement boye bate to komi na moment oyo et komi moment oyo ya mvuluzi kimbango ba yebi yango et puis ba chrétien ba yebi yango moye bate yango yate na sukuzu na cc mingi déjà na ba pasteur na ba mingi ba komi ko teya ba komi ko kota ba li ba même les mêmes makambo ba yaki nango kuna na christianisme ba kota na koto ya kimbangoisme ya kota kimbango bo mona tala bangunza ba robima na ba scroll batinu ba kombo fofile mais faites attention à toi ngunza faites attention à toi mosali bo sakana ki na kuna pa boza ko sakana mais pas ya kimbango boko mona kaka mutuka po akei eza de sécurité pas très bo sakani na milimo na bana ya Congo bo sakana milimo ya bana ya Afrique banda longtemps donc si que za moment so ko sakana te et un moment oyo tala mvuluzi kimbangu asala obi oyo bomona ko ba combattant banane bazala on ba porte parole o bozomona na tangi bango ba combattre boyi bango ba porte parole mais oyo bazo sala makambo bobenga ba combattant ba mona na raté mvuluzi awla ta bango ba mona na raté ba muso ba sa ba to bongo ya l'ombre ba avocat ba ali ba juge ba ali ba médecin ba bazali ba étudiant ba ali ba pasteur na ba musu ba lo baraté mais ba tout bunda ba sala makambo na cc ba za ebele na la tsomo mvuluzi kimbangu makambo zo changer. Donc, faut y avoir ma bé ou ta ki wapi pour oye ba ko bongisa okende de bosso. Donc na kat na biso botika ba sentiment. Botika ba sentiment, on a so bisabino botika ba sentiment. Botika ko nyoko la bat na kat na mangomba la kat na l'église. Tala ba serviteur de Dieu bazo kende. Mais posons-nous la question, les bosso ça la rendre mon tête. Yokaka na âge nini, aux anam jeune, yokaka mutakei, mutakufi. Au pasteur boy, au nana mutake, prophète boy, au mutake. Na lobite ke tokukufa te tokukufa. Mais na quel âge? Na musala yo sali nzambe. Ma nifo nini? Pona nini? Bozo comprendre te nzamba zo loba. Mvuluza zo loba ke ngonga na bino ekoki moyindo bima na prison ngonga no ekoki. Donc bima na prison. Ozo bangaka non kuna soko meki na bango ba bomaka ba président so ba bomiye problème za wapi oyo ba kufi 10 millions 8 millions ba kufi ba sa ba toté
mais est-ce que aussi ça biso ba congolais ba na Congo na ba ngolais ba nende to ba sable des mers na répéter tout ça ba sable des mers cela veut dire ozo boma tozo botama bato ba bomi na ba est ba zo boma tozo botama ka tozo botama boko sili saka biso te eko simba te ba ko sili sa biso te ba ko kate tozo botama yango oyoka makila wana ba koko ba zo nganga makila wana zo loba ezo luba ezo bota pe tozo bota na ba sala eloko te botika ko banga opo ba sala ba arme te bango ba yebi ki net ba zaona ba komina fin bino ye ba ngba ba no kata bino ba courant si ba pesi déjà un ba lettre na ba préfet ba kanene bo mona ka bo ke délestage ezalaka bongo ko masko ba délestage ba no kata ba internet ba no peta kata courant ke lelo bino bozana courant lelo ndambo bozoboy makambo ezalaka ezako ya non ye pendate ezako ya donc na zo 54 na yote oya koyeba ki mabe côté la ki wapi e wapi ba mo pe ba yebi ki mabe côté la ki wapi ba yebi pa e côté la ki pour le loba kuma boy parce que ba nyoko di bato pe ba zo continuer ko nyoko la bato na ba yebi te mais ba yebi déjà ba comprendre pe ba yebi oyo bazana mentalité avancée ba yebi et loko na yana suka na donc mvuli za ko tema zo sala mais ba comprendre te. Donc, moyindo, prison est ouvert. Bimana yo, oso comme tourne yo. Mais oso ko se reclose te, to zela kaka na moni to continue ka te. Yo so connaît mais ba biso ba pembe si to comprendre ki to avancer to keni liboso. Oh mais o ko comprendre après mais e ko za retard par la katne. Mbongo na yo ozo sala musala mo boulot. Donc, esclavagisme ko continue aux sala. Au sala, nios to futi, facture futi, bo facture, et le retiré na yo, et le côté. Nios to ga izaka po au sala kaka, au lia, au vivre, et le côté. Bongi samboka na yo, yeba ka la kat na mboka na yo, bazo sala tout, ba sala ba vaccin, bazo préparer na ba laboratoire, bazo préparer ma kamande na ndenge, po te ba éliminer, parce que ça biso. Ba yaki na kat na covid mvulu za tali yango kana musika abongole ba kindela kitu ba sai ba yiki ba sala ba dégâts surtout en Afrique mais kaka na Afrique ba sala ki ndé Afrique to resir ndeni bokoko ba koko na biso ba tika ki biso te to kufi mingi bangona mongo ba komi ko kima ba ya tile ba se poser la question ba se poser question nini makambo esimbite mais tika li mingi kat na bangwa maladi yango bango tika te mabe o bino sali ezongela bino moko ndeko mabe ekoteli wapi okuela ki wapi mezongisa vanda raisonner réfléchir oya ko comprendre ko kenda ka ngulu te ko kenda ka na luyenge te fo yeba problème na zo souffrir ekoteli wapi luko bongisela na no place ekoteli source ya problème ndewe ya oyeba source ya problème na kati biso et sengel to yeba na kat na biso que soki to zana en communion na bakoko na biso na bat na biso bakoyoka tata na yo akufa na mama na akufa bayoka ka basikuraka mais le corps to boaka bango to benga bango bandoki to benga bango ba sans effet ba yango ba yaka te yango ba zolo bate bango moko awa babele la kango bango moko awa ba kenda na ba cimetière ndeko tala ba cimetière ya poto taba ki toko ya ba cimetière tande bazo bongisa ba kenda ka chaque pour ba yebi loko ni bazo so nambwa azana cimetière si mbwa azana cimetière chien oko chien azana cimetière mais oya yonde kwa kufa papa kufa mama kufa moindo mais yayo pe ko mane wana pona ni ngala ngaba kuna ngala ya poto kuna mangana poto kuna pona cimetière Afrique ya ngona photo tellement saba africain par exemple mboka na biso so yo kuna mana poto po moni po ba ndeko mususu po ba ndeko poto ba bongisi ngone wana bon pourquoi pas ba bongiso ya yo mokuna mais suki totali malamu kukunda mana poto za lokola okunda mina lokola na esclavagisme vous comprendre na motema comme na lobi mais sengeli to kunda mana mboka na biso moko ya omona ba chinois ba musu de mabisu so kufi ba memi corona yekuna boyebi tinate bozo wela awa na moni ba musu akufi na kisasa mais bazu corona ye na kisasa ba memi yango ya kunda ma awa e ya berera menene
Bon, ça va cimetière en boko na bino moko. Poto boyibi te ba ame na biso awa bazo sala ngo nini. Awa. Tango yo kufi ba kundi na kati na cimetière ame na biso bazo ko utiliser na makambo nini oyibi te. Non. Tala. Saut total bien par exemple, saut total bien. Un vrai prophète. Un vrai serviteur de Dieu. Un vrai leader. Un vrai combattant. Un vrai envoyé de Dieu. Azara rejeté. Nabandeli. Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, un vrai combattant, un vrai envoyé, Azalaka rejeté. Qui travaille immeuble, attendre un bongo, attendre ma camébele, à tout à bakar, ti, ba combattant, tout ba prophète, pensa ba sali nanzambe, pe babanga kaliwa, ti. Pe babanga liwa te. Soko moni mutaza prophète to musali na nzambe to pasteur to nini ala bakar ala banda ko makamane azali pasteur te a prophète te a combattant te mais azali commerçant na bandeli. Soko moni pasteur prophète combattant to mutu moko boy akana mbonge bele ala bakar bele makamane azalaki commerçant, commerçant, azali mouta business, to azali scroll. Parce que un combattant, un grand serviteur de Dieu, un grand leader, abanga aliwate, pas à l'ambongue belete. Sous besoin dans le Nouveau Testament, besoin dans la Bible, Jésus, wabi meuble la tika, wabi ndako tika, ba Thomas, ba Pierre, ba nani wabi batika, ba sala ba combat pour te battre, ba sala bien, wabi biloko batika, ezate. Ce qui te l'a dit bien, Kimbangu, Mboulouzi, Wapi meuble Mboulouzi atika, Wapi Kimbangu, malgré ba miracle, sala tamboula ba Lubumbashi, Kimbangu a donc ba Lubumbashi, Bakasai, c'est pas qu'il y a qui dans ma colo a joué trinité, Kabrou a réapparaître à Bimé Bango, a sali miracle à Kei, à Bimé Lubumbashi. Donc, Azako Bimé Bat na Nenge Bele, Wapi meuble atika, Bola que ça va oro ya tika o ya Kimbangu, Zate. Surtout l'a dit bien, tout le bas par exemple, ba Kassavou. Wapi ba immeuble Kassavou batika. Ezate. Lumumba. Wapi ba immeuble atika. Ezate. Ba grand combattant da batoyo o ba luka kimi kota pato ba luka babanga te ba zaranite. Pe ba ko luba ba ko banga te. Mais mutoyo oza combattant, oza leader, oza pasteur, oza prophète. Mbongo etonde bele makambo mitu etonde bele o ba no banga. Obanobanga koloba, obanobanga koteya, pour la nini, ozoyo ka souci ya biloko na yo, bozui na yo, sinute bozui kubunga, bozui kubunga. Mais un combattant, un prophète, un grand serviteur de babunda na cause juste, cause na bango za di juste. Abanga guerre te, abanga koteya te, abanga koloba te, abanga te, babiso to banga te ke po, oh non, na teya bino mateya pote po boye la ngana kosa bino mateya na benda bino boye la ngaba action de grâce boye la ngaba mapamboli, boye la ngaba bilamba, oh yo ka prophète pembele te, na ka flatter te, na ko flatter te. Ce que yo moko zo reconnaître que na zo sala musala na nzambe, na ndinga kimia, na ndinga na so ngo pambo na ngaba pamboli, mais na ya na fuka mais na bana ko lela na bana ko kosa na bana ko bina na te. Ce que nous avons, c'est que c'est la cause moko ou bien pesambongo poto futa et sika poto to bonde la pour l'église. Un point est très. Mais pour nateya na kobanga muti na koteya bo sembo na koloba vérité. Makambo yo na koteya bondi mate mais les loté. Lopi o le non. O benga to kenda o le non prophète wana le barana le kamoro boy. Ils ont manifesté kat na. Ils ont salemelangaye. Ils ont mon smakat nangai. Parce que, na koyate po yo kabelinga, po yo pesinga, na banga ko yebisa yo ke tika ko yiba. Non. Tika mabe. Tika ko yiba, tika kindumba. Lokolo yo yé na mbongo yé na mituka, alenga skolo na banda ko te yo mateya moko skupo yé na ngoyebelete, so za ndumba na webiso ke tika kindumba, malgo yé nga mutuka, po na sauver yo, na sauver vina yo. C'est ça. Ba leader babanga ate. O bozo mona wana so mona mo kamena bino leader abanga ate, leader ate yaka. Prophète abanga ate, prophète akufa na kat netumba. Prophète alobaka. Prophète ate yaka.
so tali bien na kata basakoli nyonso bakenda o bazo sakola bakufa ba msuba bakufa ba martyr ba msuba bakufa ba oyo ko ba Che Guevara ba immeuble ni ba Che Guevara batika ba grand leader Kimbangu Mvuluzi asala 30 ans na kata na prison na 30 ans ya prison ya Kimbangu ba beta kaye tongo pourquoi faut ba beta ye ba fimbu nani yango basala na mokili ndenge wana ma histoire bombango 30 ans chaque tongo azul fimbu na midi azul fimbu na poko azul fimbu. Vous vous rendez compte? Tatano makamba yoka bakamata ba pesi Kimbangu kombo abana ko akomba na nko abana ko komba bakomisa na nko Kimbangu asimba ka kombo wana ka brutal asimba kombo boy ba pesi kombo na makasi bo kombo pe na moto yango mona kana kat na drapeau ya Zaire loboko wana simba nzete bo loboko wana chabo simba de flambeau na ezane sini ya Kimbangu ba mendele ba jango pe ba jango la statue ya liberté binomoko boza mayele te boy bakate sini wana ligol bani c'est Kimbangu puissance c'est la force tala Mvuluzi bozo zanga makambo ebele bozo zanga na boyi bo sambela banza bozo sambela te mais Mvuluzi wana sekele bateme wana luko kota pena profondeur oyiba o ni o sozo ni okoma o comprendre que non pourquoi pas bomber la biso ebela makambo ba sekele pe makambo za wana sambela lola amona moko na moko apambola moko na moko asunga moko na moko partager puis aimer kat na mateya oyo bozalaki bongo na kat na chaîne bino ya télévision Aziza Pembele TV ba oyo nano basabone te basabone bakoma ba mambo bozali na compte PayPal na bino wana bola ke sabolingo ko pambo na chaîne oyo pote ekende liboso numéro wana obomona na téléphone ezali numéro ya compte ya PayPal soki oza na difficulté ya sala obenge na numéro ya téléphone wana tokosolola toyeba modèle nini yokokufa nalingi bino mingi nzambe pe alingi bino mingi luka oyiba mabe na yo pe mape ekoteli wapi tala babizu na technique tozalaki bongo na Gabi Banana na équipe na ye mobimba nzambe na lola apambola